Tant papa, tant on est que ça, la scala ressemble à le parent, tout va être au foot là. Elle doit papa, au début, mon corps le parent, avec tout vanda, tout foutati. Par après, il y a vivre dans la boîte, il faut tout le mois, à tirer locateur. Maman, quand je me dis papa, maman, comment il faut débrouiller, il y a qui soit zémi. Tant au début, la relation est bien. Tant la zémi, avant la zémi. Maintenant, la code se décide. J'avais une main tout temps en aïe, tout présentant en aïe. La qui n'est pas en aïe, l'expliquer la histoire, ainsi mal à papa. Ayobi, ça peut signer $10. Na kozonga na kakawana, nzambe na kutena tonton mombo. A klaxonner, na boye komata parce que papa sondo koloba, ma mukilize ko beba. Mutu msomo na mutu komelesa, ke on me bebele tout ça. Maintenant c'est ça qui na mataki. Après comme matanangai, après sur la livre c'est aider au oui, à quand on endroit, il y a une activité quand on a église nationale. On sait quand quelque part on a avancé parce que comme tenu maman dans vraiment une question tout cas moi sur le balinga raté parce que on les a ko beba abi ngai na ça homme d'affaires na ça va faire mais histoire non est bête expliquer cette histoire famille et toucher ngai ce ko linga na sur le bino ndako na biko so ndako tant na komi na relative ma histoire maman lui comment expliquer mon taille bioté a proposé maman ndako tout na part na ya lobi et simbate na esi maman vu tout ça mené maman ni somo na bien maman ya ko la libanda na meki ko swana maman ina chota mais ko nzima tana tant kutani réalité elle vit son dap tant ko vivre ko vanda ai singa photo bima ko bima ce n'est que normal c'est ndap ko ningi zalaka mais ko bima to mandali bo sendinga sima. Parce que il y a un monde spirituel comprenant ils ont étoile moko ils ont force moko spirituelle où ils ont la colonne vertébrale ya mutu et qui tati na voie anale. C'est pourquoi exige à lobby que batam sous ici lobby pour na au réussir il faut au ça rapport sexuel na mutu wana par derrière le bébé. Mais le qu'on a coupé ça me commence le coup la conseil malgré besoin nyonso malgré nyonso au bazo ko présenter de comment si atika la ferme la décision soit qui a le but que akoki ko accepter parce que c'est d'abord compliqué papa là oyebi na Kinshasa lelo c'est là ba jeune garçon ya lelo na Kinshasa so qui a pesi kaka moi si ata moi 30 000 francs ya pas objectif na ya zolanda afa kuta na moi si na nzoto na kati ya monde spirituel papa na monde ya sorcellerie to na monde ya magie ezana biloko mibale o ba utiliser la kezalaka tellement puissant ezalaka ya liboso makila après makila ba utiliser la sexe. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il fait le four et le moulin, Corneille, salutations à Paul et Gédéon. Mesdames et messieurs, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi est-ce que kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti est-ce que eza lisumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki
mais nzamba telemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango mposa 1 euro no toa nango mposa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banuméro eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisa kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Maxi Bien-être est disponible, anti-poison disponible. Vous êtes atteint du poison, n'hésitez surtout pas à contacter nous et nous allons vous aider. Yo, aux en poison dans auto, qui n'est pas charlatan. Il y a des produits appropriés aux ceux qui ont mêlé ou l'année traitement poison à beau pia et sili. Aux a besoin de protéger l'environnement dans lequel vous allez propreté. Contactez-nous, il y a des produits qui peuvent garantir votre sécurité. Ata au lait, ata au melindengeni, poison et kokota nanzoto, thé. En bon entendeur, je pense que Bison Sotou, Toyoki. Nous allons prendre encore la pub qui va nous donner les détails et on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo. Logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabé te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na e po bo benga po bo zeloko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu mela ngo avant okende obima o mela ngo ça des jours ata ba tele loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izala kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci Isaïe Sengo pour partager na bino moment oyo ya vérité et réalité bo solo pe lolenge ya kobika histoire incarnée comme je vous ai toujours dit mesdames et messieurs les lots le temps sont durs les mondes touchent à sa fin mabe ekoti na mokili au point où les lots on ne sait plus à qui faire confiance. Et moi, j'ai toujours demandé, lorsque tu as dit que tu as na bokebi, ou azali boso na biso, tu as biété. Bandeko église, nous mingi côté na bango avant ça, il faut état d'âme et mutu. Moi, je ne parle pas dans ces mêmes contextes. On a zéla na kolba que non, tu poses son mutu et sengeli o yeba état d'âme na. Mais ngana kolba que sengeli doute méthodique et zalaka pour permettre au réfléchir sur la personne. Nani ozo vivre naye, nani oza pembe naye, nani ozo sala naye business, nani ozo sala naye affaire. Donc on n'embrasse pas n'importe qui et surtout avant de faire quoi que ce soit comme conseil. Ça c'est un conseil que mon grand-père m'a donné. On a pisa conseil dans partager na bandeko. Il me disait ceci. Koko nanga
ceux qui olingi au sala eloko pense na conséquence avant ça eloko sengeli okanisa conséquence mbano nango ekozala nini soki omoni ke eloko wana omoni ke kosunga yo eza malamu eza eloko ezali ko garantir vie na yo et surtout que mabe eza te sima na yango sala yango ata soki bato baboyi to ata soki bato baza contre yo sala yango mais soki omoni eloko que ça pourra détruire ta vie un jour ata bato bazo encourager en faisant cela ko sala yango te parce que na moment ya conséquence tu seras le seul et à copurger tu seras le seul qui va subir mabe oyo to retour ya likambwana eza esengo po na ngai ya ko partager plateau ya lelo spécialement na ndeko na biso yaki ko tala biso ndeko mwasi yinda zali moko ya ba oyo na yambi na plateau ya vérité réalité. Maman, bonjour. Bonjour papa. Santé boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok, ça va par la grâce de Dieu. Oui. Kombo nani. Merci. Ok. Le coup muto esengo ezali ko partager plateau na maman Nancy. Maman Nancy eza pour la première fois tout yambayo na vérité et réalité. En même temps, nazanga mon côté, je fais appel à un homme de Dieu qui va nous aider. Donc avec lui, on va quand même parler. On va partager un moment parce que les alliés émission spéciale. Je veux recevoir le prophète Daniel qui est mon invité également, à qui pour la toute première fois en 2026. Prophète Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain, merci. Santé boni. Santé ça va. Tokutana gité, meilleur vœu bonne année. Merci beaucoup. Merci. Alors, Yazalipe Moko est invité au Wazananga sur ce plateau. Tout ça, na maman Nancy, oyo akutani na moi likambo. Akutani na likambo zali ko déranger et oyo est poussé quand même aya vers biso pour que toi ebana ko sungai. Kasi to koyeba maman Nancy likambo nini oyo akutani nango. Je vois. Na yiko cette histoire makam oyo komelingai. Tout ça qui va vendre à papa, na maman, na la petite soeur, petit frère. Après quelques temps, lui il y a papa a confié. Donc c'est tout moi me question yo bobotami na famille à 3 personnes. 3 personnes. Okay. Moi liboso. Dio moi na liboso yaya sima. Moi si Obali et Souka. OK, donc boza na kati ya famille 2 filles, garçon moko. Mais na 2 filles yona Yozali Yaya, oui. Yami Balé Azali, moi si, et Kade Nabino Azali Mbali. Ok. Maman, vous pouvez vivre normal. Oui, papa Azali, maman Pé Azali. Papa Azali qui malheureusement Azali soutenu Nabiso. Ok, papa Azali soutenu. Papa quoi ligne comme la circonstance abela qui akutana qui na problème tout le temps. Papa Abela qui était alekana qui na sa pour fait asala qui prise attention à sa pour. Ok. Papa a sali crise, papa est kotika bino. Ouais, kotika biso. Si manango. Tant papa, tant on est ko sala, tikala ko somba pe le parent, tout on est ko futela. Na liwa papa, au début, mko le parent, albek to vanda, to futati. Par après, albi, il y a vivre na bo banda kunaye, photo le moi, atia locateur. Donc papa a ko tika bino. Oui, papa a ko tika biso. Maman, quand je suis allée papa, maman comment elle débrouillé, n'a pas eu quelque chose à zémi. Dans le début, la relation n'a pas été bien. Dans le zémi, avant les zémi. Donc mon balai au bando vivre naïe. Oui, tu bando vivre naïe. Donc petit papa zala kapé au bando vivre naïe. Mais au bando vivre ndenge nini na bozaki ya bando kulinga yo bon mozaki na non. En fait, bando juste ko déranger ngai. Tant papa kufina conjoncture, il n'a pas de choix de kulinga naïe, aller ko ibenga mke. Na simaliwa papa maman comment écouter ka fufu na côté ka wana maman tala tolia tola tobela et qui pratiquement possible azwa ça va tâche pas ndeko sala et par après de longwana ndako. Donc garçon sundola ki zema ba ki zema na occupé sous alors ba ki zema na zema na été. Ok, mais maman quand même réaction maman ezaki ndenge nini tant à mon esco ki yo yaya aussi sous maman azala ki me content qui n'a pas si maman va qui choisit moi j'aime déjà yé na bota na mosuma moi la rokola
Obandisco kubunda yo Donc, mona. bunda, c'était pas facile. Nico bunda, maman a dit qu'on était foufou, n'a remonté qu'à bagalette. Na oteka bagalette wana, na mwana, na qualité à hokoya. Maman a dit qu'on était qu'à foufou, ndako moto foot ezalaki sosute. Tu obi mandako, toki une église, c'est ce que on prier tant qu'on pas zalaki. Bino monde bo deseki ko longona ndako to eza ko. Au pango lobini. Habito le parce que en fait après le papa est-ce que ce temps pour vendre par après lobby banda ko na le sakaye le photo le sika to kende et ata locateur na le pango nanda kuna ye. OK parce que il passe au vivre c'est makaka ya le pango na yo. Oui, chose là qui était un peu bouché fait to kende. Maman ne si maman non to suluka pasteur to solo to expliquer pasteur que bah après ninga mezaila qui le pasteur en disant tu vas en église. C'est-à-dire qu'on va na pasteur à lobby. Na église va vendre à mo laïté. Donc bien beaucoup mindo ko fana na yo na bande ko na maman. Maman comment ça faut faire ko ya? Comment ko aider batu aniki bilamba. Bakabile baloso, moi desu aye to lambi to lié. Donc prière nyon surtout na carte église on censé faut bo assister. Obligé parce que toujours en église. Mais l'église peut moi quelque chose, va n'importe quoi cotiser, va payer sa paix, puis notre église peut faire bon. Ah, église c'est église est menée, pasteur est mon peu abondant. Le récrément, tu as que battre bien puis l'église, l'église va donateur, va donatrice, ça la quitter. Maintenant, na code se décider, j'avais une main tout temps anaye, te présenter anaye. Là qui kokende pas na et pas naye, d'expliquer la histoire, ainsi me louer à papa. Ayaki choqué malobi et peka moi le quoi ngabi c'est impossible na et sa maman boya ko vanda na biso ko lingate na comprendre que étant expliquer wana ayobi sa pesinga $10 na rota $10 to solo pe na ndiko zonga na moni utuka mutu ma klaxonner. $10 ezaki asungi yo kaka. Oui, asungi $10 wana mapesa ngai na zone ndatika bagalette. Mais ko fande pas na bango boyaki. Boyaki avec il y a bana si maman na bango na papa na bango donc moyen ezalati. OK. Donc moyen bomba bino ezalati surtout bino boza ebele. Oui, na nam to zalaki na ngo 4. Donc to la 5 ngai maman na deux petits frères. Et na kozonga na kaka wana nzambe akina kokutana tonton mombo a klaxonné na boye komata parce que papa sondo koloba ma mutiliser ko beba mutu msomo na mutu komelesa ke me bebele tout ça maintenant c'est ça qui na mataki après komata na ngai après sur la lift a aidé yo oui à un endroit il y a une atika na église national aussi quand quelque part ngamo na avance parce que quand teni maman t'as vraiment un question mutuka moi sur le balinga raté parce que on utilisait ko beba donc ko solo la la ye atuni ma utu apna ila te ndenge est-ce que na uti ya na moni mais on les a bien te nous avons un problème vraiment expliquer abi ngai na ça homme d'affaires na ça va faire mais histoire non est bête expliquer cette histoire famille et toucher ngai ce ko linga na sur le bino ndako ngai biko ça ndako maman nanga awalinga te asinon eza pona bien na bido na puso na l'église église de sécurité te expliquer église na bino eza na première porte te eza la kaka boye bambula mai tout ça après singa sur vous intéressé quand de visiter yango singa $100 atikinga ok tant na komi na relative ma histoire maman lui comment expliquer mon taille bioté a proposé maman ndako tout wana na part na ya lobi simbate na esi maman vu tout ça mener maman les sommes na bien maman ya ko la libanda ya ko pona baleki maman lobi Dieu sait pas parce que ça le rôle aux anges oui quand maman oui ange ka ça bien ko aider biso et donc maman lobi pas question na meki ko soit na maman ina chota mais ko nzima na bengi papa wana pina corps de visite pesenga na sali apina bengi habito kutana tant kutani réalité elle vit son ndako tant ko vivre ko vanda ay singa photo bima quand ta moi tanga singa to bima c'est-à-dire tout en fait on son abiso ko bima ce n'est que normal c'est ndako ningi zalaka mais ko bima to mandali bo sendinga sima
ndenge nsima namoni ko un peu louche nako expliquer camarade na ngai expliquer Dorcas tala bobo comment napesanga $10 wana donc surtout tout ce moment mokesima ye tonton wana après ko expliquer ko convaincre maman na maman yaki kondima oui on m'a dit andimi quand même yo bengi pe susu ye oui na benga ki azoli bino pe ndako oui installé biso donc bengi quand même na ba côté wana ba avantage nini yo zwaki sima na ye tant au monde quand même que au bengi bokutani azoli bino place à kofanda est-ce que abanda pe ko s'occuper na bino kolia komela kolata provision bilamba tout qui bien vraiment très bien après c'est un bon commerce on dit commerce côté kana Gambia ba ballon donc vraiment échange qui toujours que moi souffle la famille ya ka pe otala bino ya carrément mon pays a son maman ndenge sala ere ko ki azongi mais ane ko vana bisote OK ya nda kunende yo parce que c'est nga et sa propriété bango ça nga na to vanda na maman ngama luka sina bala yo ni to mesika moko et après poser ma to bima wana quand à moi na biki so va poto bima yes nga masima na mona que un peu louche un peu compliqué comment expliquer on to bima kaka na ndenge ya sima Donatan là pour tous on Donatan on a type bando vivre na ye bando c'est nos autres te no c'est un autre te donc il arrive vraiment un bon tonton azoya kaka aider si c'est accueilli ouais parce que à nous de la terre retour ah oui en retour ça qui te aider biso et surtout le lot c'est très compliqué hein donc avec les hommes ceux qui ont investi azo pesa pongo azo aider mingi na suka azalaka na besoin soit à bénéficier payer puis azwa na part na ye les tontons avec au senga yo siko pour la première fois senga quand même bossa misanzo to mais là qui louche tant que c'est tout bima andinga sima et c'est là que bouleverser nga tant que singa amona qui me content tant que singa bongo anote ça va avantage abiso to bimi on va finir mo kina ba Dubaï et pour que Dubaï qui ozongi dans notre standing et ko changer mais ce qui au moins on a proposé au boy yeba ndako fo bima bobima botika ndako etali bino bozonga na vie na bino parce que la moni yo limité bobonga na vie donc comme il se trouve à condition oui ye tonton asengi asangisa na nzoto mais na ninga sima oui ya lingina liboso te o ezali voie normale ba tout basalela donc yo quand même vous avez qui prêtre oui qui bon le quoi toujours vivre naé asa mobali ce qui ça droit na ina pesa OK ouais tout le monde ko bima nous ko kutana pe OK au restaurant tout ça qui y a zo aider pe banda pe ko aider pe mwana na yo très bien à cause c'est dans mon classe OK il y a bi le quoi la papa na sundala ngana je charge le quoi la papa na ye ko c'est vraiment la classe na mwana na ye papa kama ba solo bando ki aider na ye affection ça c'est normal avec 100% je vois que pena place à papa et moi na ngai oui parce que moi na aider que yo na papa na ye parce que moi na peut-être que tata na wana oui donc quand même voilà, c'est que je vais essayer un peu de relater, hein, c'est long là, qu'on a comprendre maman Nabiso. À lobby, à Kutanaki, donc ça dire vie na eto ebinyo surtout des villes, kaki, bazaki na vie de famille na bango ya normal, le quoi va tendre comme ça, mais avec beaucoup d'avantages parce que papa va n'être prendre soin na bango. Et comme on attend mon papa sali crise dans ses apongi, à Koufi. Tant papa Koufi, la difficulté boyebi surtout. Un père de famille, lorsqu'il s'impose pour gérer la famille, à Bundaka, il mouille le maillot, afin que la famille a la condition à Malamu. Tant que tout a basculé, se changer. La difficulté comme intense, maman, a bandu comme Mekata, Mekako Bunda po, a relevé, a charge, relève ya papa, mais maman so kokate, charge et les kaki makasi. Côté européen, Bayer à l'obi, le la papa c'était un bon payeur et qui a Koufi. Je sais comprendre la difficulté natiki la difficulté wana to kenaki pas attendre balobi maman na bino azaki mo azamo simabe de famille à papa oui maman peut rejeter biso parce que quand tenir comportement maman et maman azaki mo simabe abane ko yokana te OK oui donc ce qui ne bon balobi ko ce qui liwa ya na bango alekena sa pongi il a contenir comportement ya maman demandez que ça la papa. OK. Donc on a bangoné va tout mais yo quand même temps aux abonnés venant papa na maman est-ce que bande mon appelle papa maman na comportement ma bé wana. OK. OK. Oui.
c'est la raison à bango hein avec juste toi le corps salaté bon se débrouiller bon bundana toi le corps salaté on a fait mon papa de balobaki. Donc ce sont les difficultés au kutani nango et après oyo kozwazemi il y a copain au bandai ko avant déjà ko salo ba avance ko linga mais bandai ko boya mais tant au moins ba difficulté comme intense papa za les sous-sauter il y a vos charge na bino yo le bité bon on a payé ça et chance wana parce que aza mobali na message na déjà aya ka faire ngai tant beaucoup de sanctions autres comme que zemi ya raté après le bois à papa après le bois à papa azala qui pendant ne ko assister biso donc c'est un peu ça. OK tant zemi kaka après tout la musique ça il y a wanga les zemi asinga zemi na été asinga rabota te et puis zemi na ngati na lingo pour na zemi te. OK donc difficulté comme intense église côté au pays aussi maté parce qu'il faut beaucoup libérer l'église quand on église tout rumela qui l'église va y avoir pour nous mettre tout ce matin on va en église bien l'église va y pour nous vendre on tenir parce que bien comment me belé comment la permanence wana mtakufe comme maraleta tout ça balinga sumaka mo bien l'église et que juste pour un temps parce que bien que pour un temps to vendre wana ko bukanda ko to kende et qui te que to vendre pour tout mais là non. Très compliqué, triste histoire. Alors, il y a Nathan, quelqu'un qui s'est présenté comme un ange. Oui. Aïe, au Koutane Nanzela, parce que ton camarade a payé $10, auquel comment il a collé. On a parcours, on a retour, on a Koutane mobile qui véhiculé, a klaxonné. Et a télévision au Boyaki, mais après insistance, Nathan, il pour avancer vers l'église. Ne abobandi ko solana ye a comprendre à constater à mon qui à mon fait des nazela qui attitude langa à comprendre que ça va pas langa tout la qui na ko relater histoire ne ngamezaleli et bandis ko abandi ko quand même après un temps pour maman boya qui ne mobile oui azaki d'accord te comment expliquer mutakuta inoka lelo azalo ba faveur ma mobile belé a kozela ndako alors le cola papa na mino pa bande ko tia bino malamu maman continue quand même côté bino malgré ba difficulté wana et comme en phase azoli bino ndako atie ba réunir ba conditions makamuna yo surtout et comme malamu maman azui fond de commerce comme côté ka kokata ballon la Gambie yo bazui mona na yo ba cotiser classe OK plus loin ko présenter le rôle à papa biologique ya mona na yo parce que mona na yo tikala ko betele solo papa na été abandi ko soin moi parce que fait dans la communauté qui moi na so qui identité papa aye. OK donc vraiment azui charge wana surtout abandi ko s'occuper na bino ko encadrer moi na ko occuper yo malamu mais na temps bo vivre ando vivre abandi ko senga yo nzoto te yo pe bando mona normal benatiki bozo vivre na mobali boye batan ebele boye ya senga na nzoto te le doute est mené au déranger ma mère et mon autre femme normal. Et peut-être ça va principe là peut-être ça va principe là quoi bien moi si fa bala moi soit non et moi ba doute les ala qui et moi na doute tu notre vraiment normal te yo benaza za frère pena wazo la personne ba nganzambe ba non mais parce que tout ça va principe là la vie donc quant à moi on est que trouvons peut-être c'est logique et c'est normal donc tant au fait comme une phase que il y a saigné aussi il y a ça quand même précis makamunda lobi ngai so opesa nzoto to sala photo sala kana ndenge asima liboso te yo ne ko bima wana ne lobité donc apesa ki onde rendez-vous que to sala lobi to ezaki bosala le même jour to ezaki les pour aucun n'est pas camarade na aucun auto na camarade en fait est-ce que là il y a semaine wana et que lundi tinga ce que semaine tout comme dimanche. OK donc dimanche tu beaucoup dans lundi mardi mercredi ngamona venir ko travailler ngai tant comme jeudi ndé na kuluka de orchestre na expliquer il a testé en anglais allez tu comment dodo lobi nini hier soir le vision nini donc c'est dans expliquer il y a le bien amener les clarté asinga exactement pour qu'on s'ensemble expliquer bango ndenge en mesaleli ba orienter yo oyo kana sende ba koloba parce que quant à moi le mona que c'est pas normal. OK donc ce qui est là na boyi pour que son maman parce que c'est maman na moni na yebaki alors que le bébé belia na boyi sa maman na c'est qui Dorcas parce que Dorcas c'est une chose ba jeune ça va camarade fait
tokoli mpe bisika moko. Papa na yene papa nanga ba camarade. Donc ma meilleure amie lokola sœur donc tomesanaki vraiment. Ok. Donc il faut que ça dérange ndé yango parce que ça condition ceux qui boyi oui essayer apprendre ou à laisser. OK. Donc ceux qui boyi sima en tout cas bino bobi manana ndako pour ndako yemto azwaki. Na bien ndako abina bossa ne pe mbala moko. OK. Oui. Voilà, devant un dilemme, mesdames et messieurs, les Wanabiso, Boyoki, il vous allez déranger. Que faudra-t-il faire? Est-ce donner peut-être le derrière ou refuser? Et s'il faut refuser, il faut tenir compte de la condition de vie au Zanayon. C'est-à-dire qu'il y a des aboués, il y a libanda à la porte, et à la porte, je pense que déjà son enfant va perdre sa place parce que dans l'école, à autant à sauter. Bon, maman peut-être, le rôle atical à la fond, à tourner dans la gambelana, peut-être maman n'est pas atical na magambwana. Est-ce que maman ce qui a tikali charge il y a famille mobimba bon à quoi que gérer on a fond ou à gambela? C'est ça la question. Mais le monsieur qui insiste pour naïe, a besoin kaka yasima liboso te. Donc aza clair na makamunae. Et si la femme acceptait azali ko garanti ko promettre que akokoma lokola ba fiba ko ke Dubaï. Ba maman bo ba sœur bo ke ne Dubaï, bo ke ne Dubaï na ndenge nini. Mbongo zo uta wapi. C'est une question, ça c'est juste pour en parenthèse aller ko tungisa bino kama mke juste ko takine bino. Mais je sais qu'il y a des femmes battantes baza ba bundi na fafo na bango propre bazo kende bazo zonga et bakutana na mamba mabe te. C'est ça la question. Est-ce que ndeko atika andima to asalanini? Je ne suis pas seul sur ce plateau, c'est un honneur de Naïf Saibino. Nazana prophète Daniel Azawa. Papa Daniel n'a pas dit que Hollandi li solo ya maman nabiso. Nini oyo matayo na motema, nini oyo comprendre. Ya li solo ya vinae. Vraiment papa Alain eza li solo moko pesinga pasi makasi. Na kata li solo on apprendre biloko ebele. Mais le qu'on a coupé ça de commencer le coup la conseil malgré besoin malgré nyonso au bazo ko présenter de commencer à tika la ferme la décision qui a le but que a koki ko accepter parce que c'est d'abord compliqué. Papa là oyebi na Kinshasa lelo c'est là ba jeune garçon ya lelo na Kinshasa so qui a pesi kaka moi si ata moi 30 000 francs ya pam. Objectif na ya Zolanda afa kuta na moi si na nzoto. Mais bafandi beaucoup des années si atangi si mwana si bakam azweli bamonda ko tout ça azosenga nzoto te et la femme comme lokola yebili lo banzambe peut-être azo kanisa lobi c'est que mobali oyo azo banga nzambe or eza pona ko banga nzambe te eza pona intérêt moko bazaki kozela nanu a convaincre ye malamu pour ya ko proposer intérêt moko boye eza satanique na kati ya monde spirituel papa ale na monde ya sorcellerie to na monde ya magie. Et ça na biloko mibale o ba utiliser la kezalaka tellement puissant. Ezalaka ya liboso makila. Après makila ba utiliser la sexe. Même na bonzambe, soki okoki kaka ko battre la sexualité olongi bitumba. OK. Soki okoki kaka ko diriger sexe na yo madame olongi bitumba. Et nzambe tango akela ki mwasi apesaki esiko yo mobali akoki ko sepela na mwasi. Mais ça pour par l'avoir analité. Parce que batu ya monde spirituel ba comprenant ils ana étoile moko ils ana force moko spirituelle où ils a la colonne vertébrale ya mutu et qui tati na voie anale. OK. C'est pourquoi ba exige ka alobi ke batam so ba bisi alobi pour na au réussir il faut au ça la rapport sexuel na mutu wana par derrière. Déjà donc on ça nesi biloko fait ba to ko ba deux fois ça a un impact sur ma casse ça a un impact moko démoniaque mais ils en a bateau sur quoi ils vont comprendre te azo kende kaka tam susu ba ebisi ba opesa mbongo lokona ba proposer ki ba kotina e Dubaï ba ko sala boye pa ndimi ya ki ko sala or à perdre eloko ya motu ya onzamba tia ki na kati na ye et les choses pareilles ba ya kana pas n'importe qui te ba lukaka muto ba moni ki azana étoile muto ba moni ki azana avenir lobby ce qu'on va luki ba détruire. C'est pourquoi même bandeko bazolanda biso peut-être yeku tutam so ça moi si et ça pena bandeko mususu ya ba garçon o bazokutana na ba circonstances ya ndengwana
akutani na papa moko tamsu professeur ya université tamsu papa moko azana ba moyen na ye atieli pe mbongo okoma na osombelo mutuka okosala boye il y a même des serviteurs de Dieu oyo bazoyebisa bango po okoma na auction ezosenga il faut toujours ba coucher na yo par derrière. Or eza acte oyo eza purement démoniaque satanique oyo ezosala mpona bato oyo basalaka ba rituel na bango mpona koluka kodétruire vie ya bato oyo baza na étoile. Parce que rapport sexuel papa ale basalaka yango seulement te kaka mpona se satisfaire, mais ezali na ba énergie oyo bato bakabolaka. Maintenant ntango bazosala na ye rapport sexuel par derrière, énergie nini oyo bazokodéposer sur ye. Vous voyez? Donc le frère là ayaki na vie na ye pas mpona kosunga, mais ayaki na objectif moko boye. Dans la Bible, le dit Satan a s'est déguisé comme ange de lumière. Mutu mususu akopusa nela yo monike oyo penda za mutu malamu ya vinanga. Oyo penda za mutu epona kosunga. Nzoka derrière makambo nyonso azosala eza neloko moko ya préparé. Akosala ngo siko plus tard. Parce qu'ayebi ke na niveau on a commis si bango, ba commis déjà stable, ba commis kolia bien. Soki na yebisi bango ke nazongisa bango sima bazonga na vie ya sima bakolinga te akondima kaka. Il faut toujours insister à kondima parce que azomona ke nazonga lisusu ngana sina komi boye na komi mwasi kitoko mwana ngai pe azotanga mama na ngai pe azu business siko nandima so nandimi na boy awa na ozonga lisusu a obotola nga nyoso nazana ngo etu mais ngana lingi na conseiller de kwa mwasi na conseiller pe bande ko nyoso bazolanda biso ndima kozanga mbongo ndima kozanga mai mais okufa na Yesu Masia. Dieu sait comment honorer les gens. Batu oba lukaka nzambe na solo nzamba yebi ndenge nini atombola kabango papala nzamba yebi ndenge nini apesa kabango valeur au monde même si que au commis presque à la fin makamunyo se commis coincé parce que diable est envoyé kana ko proposer mutelo kwa mabe ako coincé yona no papala au monde apenda que même sans faux aki ko simbozo simba lisusu te pona nini idée na yo koma kake na keneka na ndima proposition wana. Or ezali proposition oyo ezali purement satanique. Amoni étoile ezana kati na yo ayeko proposer makambo ko coucher par derrière. Ezala epa ya mwasi, ezala epa ya bato bazo sala ngo ya ba deux fois. Eza ba rituel o basala kana spiritualité bato ya monde ya franc-maçonnique nde ba pesa ka bango ba ordre wana na magie na bango isi bango lobi kende ko coucher na mutu wana par derrière pour toujours énergie vibratoire na ye. Ba comprendre que ndeko mwasi aza na énergie vibratoire ya makasi pona kozwa yango esengeli ba memaye na sodomie ba memaye na eloko eza contre nature. Même ata soso papa allait jamais soso akushaka na soso par derrière. Même ata na nyoyo mbwa akushaka na mbwa te. C'est que nzambe a organisé eloko na eloko. Si manzamba organiser ngo pona kosala besoin. Même ata minganga soki otuni ba boyebiso ke ils ont des conséquences ébélées. Ils ont des cancer, ils ont des conséquences ébélées. Ils ont recouché par derrière. Ce qui naturellement dans les âmes spirituellement. Pour apporter répondre à l'objet, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, ma cambouana, Zamba sipela kika ke nazala pona na sunga se et que eli kambu ya ndengwana soki mobali wana proposé même que atia ye libanda. Avant que mobali wana tie libanda ye moko akanga biloko na bima libanda. Nzambe oyo ayebaka ba juste David alobi nazalaki jeune pe na komi paka na tikali komona moyenge be na bwaka mate. Nzambe ayebaka ba juste akoramasser ser ici kasser azalaki. Pe nzamba ko honorer mobali wana kozala confi parce que mobali wana azokanisa ke so na tiki bango libanda bakonyokwa. So na tiki bango libanda tamsusu mais nzambe soki a telemeli nani foi na ye na kati ya Christ alobi na kosa le loko eza contre la loi de Dieu te nzamba kotika yete. Mais le lot est-ce que na phase oyo à salanini parce que déjà à bango bazana na porte au cas où animité andi bazana na porte papa là kozala na porte pona Yesu Masia eza madame parce que Jésus alobaki étape ngana lekele bino pe boko lekele okozala humilié pona Yesu lelo mais lobi bakobetelo maboko namona batu oyo bandima kotikala na sainteté baboya mabe pona Yesu Masia mais na suka na bango Yesu aonoraka bango kaka jamais mutu akokosala likambo oyo eza na droiture pe Yesu atika ye moyenge bene Yesu atika ka ete
soko moni mutu boyi likambo moko boye et que yeso atiki ese ka boya ki yango penda na kati na yita za ko kanisa ngo mais soka telemi na justice alobi que ngai eloko na kosala ngo te pona intérêt mususu te mais pona bangi nzambe ba présenter Dubaï oyebi lelo papa ale bana basi ebele soka yoki ka ke ba otinde Dubaï ata soko yebisi ezwanye mela ko melango en Chine Dubaï tu il y a une période où quand même en banini ya ba kubimana mbwa kulianye Dubaï siko tango amoni question na sali moi deux tours à Dubaï na koza na mutuka nanga na leki na TikTok boye na sali ba vidéo parce que sa jeune fille elle s'appelle la poste à quoi apparaître mais soka ndimi kobo yango pona Yesu pa kotala tiaka mono ndimi penda makambo nyonso ba gloire nyonso mokili pona ngai te il faut na honorer pona yokisa mungu na soli soka boy atelemi na décision na ye nzamba kotika yete donc conseil yonga na sopé ces accords atelema na décision na ye atalisa nzambe Seigneur omoni je peux aussi accepter na komi pe na mbongo mais na boy yango pona nzambe na ko rappeler de comment si les solo ya Joseph na kati ndako Potiphar ba proposa ye moi sa Potiphar a proposa que soko ndimi ngai yondo kozala le chef ya makambo nyonso yondo kozala bosabo mais Joseph atala ki ba intérêt na ba avantage wana te ayeba ki yango keza éphémère ayeba ki onzamba zo bongisa pona nga liboso malgré prison malgré humiliation mais onzamba zo bongisa pona nga liboso eza malam eza munene makasi nandi ma prison nandi ma humiliation pona nini parce que lobby nangeza meilleur Joseph aleka ki na prison na likambo za innocent mais il a accepté ça pour na combattre la Nzambe. Donc lokola mwana na Nzambe ba makambo ndengwana il faut toujours accepter konyo kwa même ata batike libanda yeso akotika ete. Donc la phase oyo esengeli aiba que il y a quand même ce que Dieu est en train de préparer ou soit peut-être les épreuves onza malinga lekisaye pour atala ce qui réellement aza alinga kae pour que lobby pe asa ele pe bola. Effectivement nzamba linga lekise na étape moko boy parce que nzamba linga mona foi na ye. Bapasi mususu comme la kabiso ezalaka nango vraiment bapasi te ezalaka simplement échelle o nzamba tia katomata poto koma na sommet parce que tango zo mata na échelle ko kanisa to côté le makabo mati ko ça l'oblige tombola liboko tombola likolo o forcer ti o kokoma mais tango kokoma o robosa na kena mataki na échelle boy. D'ailleurs si j'ai oyo pesinga ba si j'ai ebele papa là je crois mukolo mususu nzamba ko permettre je vais expliquer aux gens comment est-ce que batu basalaka amour, comment est-ce que tu vas faire un rapport sexuel. Et ça, tu es ba côté dans monde démoniaque, dans le rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel, ils ont déjà un impact mobile. Aux kabole la moutou, 50% il y a énergie spirituelle, soit malédiction, soit bénédiction. Ce que ça dit rapport sexuel, aza maudit. Yo pose 50% malédiction. Ce que ça dit rapport sexuel, aza bénédiction. Aujourd'hui 50% bénédiction. Donc, vous savez, ça et ça va tout musu basalaka pas seulement pour avoir anal les ana bato musu basalaka rapport sexuel na munoko mobali a exigé le bitenga il faut kaka au simba ngai au sisenga et tout moi ce qui senga na terme parce que ça sujet ya moto zolo belela. OK. Merci beaucoup prophète Daniel, je pense que Zali et Seigneur repartager na yo plateau. Maman merci Penayo na basi que après il y aura un entretien na prophète Daniel Obosola en dehors il y a télévision parce que esengeli ba sungayo na losambo esengeli ba encadrer yo ba landela parce que okuya na plan oyo mongona satana azali côté les misati. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci na Bonda Diba qui nous a assisté, merci na Corneille qui au four et au moulin, merci na Gédéon, merci na Paul. Alors nous allons nous retrouver prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alendele ye mutu
ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Bémoroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à tous a problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.